Oui, salut à tous les amis, à God's Love International Venture Glive en sigle Nzamba Pambolabino, partout vos amis na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na France, na Afrique du Sud, Mikili Nyos ya poto, pe Afrika Mobimbabo sepela, parce que ce soit poto Glive aye li susu, na ba production kitoko. Film oyo ba acteur lokola Prince Eke azana film bango, aza moko ya ba top azo matepe makasi, na film ya kita na tala azalaki, Michael Gundu. Papa Nabiso Michael Gundu dans un film ango, également avec Princesse Njideka Okeke, la princesse Njideka, la chanteuse à Kanchawa. Regina Daniels, la petite Regina Daniels pèse dans un film ango, Moutounion sont à quoi se retrouver. Depuis madame question qui glisse dans un film moko, c'est que ça la ya bien. Sosa poto. Il s'agit de quel film? Dans le titre film d'abord Kebinyoso, Daughter of Zion, la fille de Sion, mwana ya Sion, wani kuku, mwana mo pepe. Titre ya film ezali mwana ya Sion, la fille de Sion, mwana ya Sion, la montagne de Dieu. Et na se batie lokola sous-titre wani kuku ezali lokola mwana ya mo pepe. Mutu nyonso ako se retrouver. Eh bien c'est parti. Ah, non. Te okato poza mulai. Oye, oboze ngeza yana yo. Yana ni. Tela yo. Kambanga. Ekoki. Titi. Ya ni somo ya. O ekoki papa. Ekoki papa. Kota na ndako. Ya bona beta, ya se pesa. Je dirais c'est pesa ya. Ya buzoba. Sona moni sur ma belle wana. Soki na moni na parcelle wana relaxa yo. Ye koki, papa leki koki te. Papa ya yana leki bazo wela mabele. Bazo bunda likwa mabele. Sona moni sur ma belle wana na relaxa yo. Na okanzi pa mulai na go relaxa yo. Meka soko nyata makolo na mabele wana. Zoba mutu. Te watu msusu. Zota na yo na go brosser awa. Et la passe. Eh! Mabele wana za ngai parcelle wana. Na ko permettre ete boto la ngai ngo. Téléphone makama sala. Ekoki papa. S'il te plaît. De toutes les façons, peut-être pour la continuer à faire un d'accord et papa ticket la biso. So na sisi ko tonga na ngai pina longwa ako comprendre ce que na za yaya. Buzoba. Papa, calme-toi. Nzamba ko sunga biso. Ok, ça va. Yo ko diriger sur la prière. Ah. Ok, ça va. Famille moko chrétienne vraiment lui moi na ko diriger bango na prière. Et c'était un autre jour mukola sike bandaki. Tout le monde dit que maman ya Regina Daniels. Ezali sans doute la princesse Njideka Okeke. Yemba nzembo ya Akanchawa. To boro isinyala. Agama boro isinala. Boro isinala. Oh. How are you? Comment Emilia? Ça va? Bonjour Sango. Comment ça va? Ça va malamu? Boni ba parents na yo. Ça va bien. Ni nango yeko sala awa. Bozana chorale lelo répétition. Te na yeko tala yo. Ngai? Oui. Oui na oyo kayo. Ni nango. Abezali leki ya papa na ngai. Papa leki na biso. Azala posa botre mabele ya papa na ngai na makasi. Papa na sali ni pona yango. Et le côté bien que l'autre balé ba bunda bana simba na nzoto. Ya ona ye ko yebisa po sambela yango. Po bete bibelo bete toti kamikuma ne se pas nkolo. Ndela continue ko yebisa Emilia. To bunda kate contre nzoto pe makila kasi contre milimo na bisika to zali ko mona te. Sambela sans cesse kolemba te. Nazo assuré yo que famille na yo et l'eau moto est comme la bango bakolonga. Merci. Ça va. Pesa baboti na yombote. Merci beaucoup. Moi si kombo na ye Emilia. Ayake pa sango parce que basambela makasi. Ayako tali sa situation wapi papa leki na ye. Mwana wapi toyebi na vie réelle na kombo ya Regina Daniels.
yebisa ki mwa mbala ngo nini na yebisa keke eza mabe abongo la mutema pesa vine pa na Yesu azolo boto alinga ngayo na koma mwasi na yoka mwana malamu vraiment yoka mwana nga mwasi ko bosa na te ko funda e pa na ngai soki mobali moko alingi yo to ateli mso na nzela déranger yo tela mobali ngona elongi yebisa ko za intéressé te oza mwana nzambe olingi na ote kimoninga na bato mokili ezali koyina na nzambe ezali koluka ki enemi na nzambe bible lobi yango o comprendre yebisa mibali ngo babongola mitema bapesa vina bango na Yesu o comprendre oui mama na osala bongo na walinga mbali te na yebisa babongola mutema apesa vina pa na Yesu zela jo okuta mwa mbali ovo malo bisa avana ndibika so bongola mutema na apesa ve vina Yesu apesa ka vina ye apamba abomisu bilo oneza kuna mwana ngai ok ça va ka ça va landa boke binyoso eh bien c'était notre jour fi wala za mwana mukete aza mwana mukete ni le omi tungsa boye yana ngai o comprendre te o bi komela linga mwana wana tela tela ipselo komawa na kopema te so na zwi mwana ana te petit on a la suka li fo mwana so tele kala musiki do sentir bien yo fi ana za mwana église chrétienne soki mon Christ soki mon Christone mwana église te mwana église yo za mwana église te soki yo za chrétien tenga la chrétien tala yo yena ngai fana za fi wana ata so fana yiba mbonga père na biso po mwana na sepela na ozoaye na obenda ekaka yana tamboli yana nga komisa ya nifoka yiba mbonga père na bino po zo mwana wana komo ke mabeo yana ngai soko lingi mo zo petit yo ngala ko sunga yo benda ye c'est vrai malikaza mwana muke mwana na tazana minerte yo ebise obosa linga oh prions obosa linga oh dob yana ngai dob soko resika ko swanga para zo fiyo yana ngai makam na osala yo okamwa elo na osala yo yana tukota na tukota na kati ya kotala mo milimo la ngai kotala mo milimo ya milimo ngo bokotsa bima ke na ka wapi eza pasi ko suka boni dans ce film abi moi mbali wanto ebila ni kombo na etela muninga na yana obenga ya musuna komba dob yemo ka mina prions mais sans doute la prions pour ya ressemble sambela te wana prions pour ya elo mususu muninga na obenga komba dob so sunginga yi na benda fiyo okalusi oyo nganga yanko linga bakola kinganga papoyo na vie réelle comme on a écrit Gozier onye sans doute na documentaire ya na Griff Discovery 3e et 4e partie na tournée à Maison Glive na Nollywood na banzi bomola ki pe interview na ye chi Gozier onye Vomambote halusi esengela ngato yebisa ngai ni memio awa na yebi deja milimo ba yebisa ngai nindo lingina sala ye halusi yena ngai Mike atelinga le longi pe ayebisa ke so akufinde akotika mabele wana parcelle wana na lingi ngai ni na vanda nakoma kozoba mbongo na biloko ba omema po abana yo souhaiter ngai mes condoléances pour na kufa na ye na comprenez que déjà donc lingi joue en contribution ba ko pesa ka mbongo yo mes condoléances liste Mike ile logo muke oyebingati akokita halusi nako kitisa ye halusi akose tela kobanga na yuti nako sa musana nyezo bana musana nyezo mbala mako awa abani ba incantation mwana mubali komo na ye oyo mokonza milimo salaka
alingaka esalamaka bongo parce que ngai na milimo toza munoko moko mungongo moko okala madu akala mo ndambu mutu ndambo molimo Mike nazokomi so lokola maki comme ça soko kwei kala bu pasuki okufi wow ben kata so ebandaki akose na oyoka yo ekosenga yo mwa quelque chose makambo milimo bakendaka yango pamba te nayebi alusi nayebi ata na monde ya ofele eloko ofele ezalaka lisusu te zwa mwe ndambo oyo soki ndako banda kozomwa poussiere wana panza ngo baplace oyebi akotambola sima bosala yango okele kopema na kimia alusi nakende mbala moko nakesala mosala esinaka kozonga na yo epesa yo merci na ngai ekozala merci ya pamba te merci na ngai akose awuti epai ya nganga akose na vie réelle kombo na ye prince eke ayaki epai ya nganga halusi aye kozwa kisi mpona koboma grand frère na ye o grand frère na ye azolinga te kotika mabele wana ifana azwa ngo na makasi oyo eza pasi motema moto etoni na mabe tala mwa mbali oyo so libandi so ekovo so nani naloba azotia mwana bato ya mokebo baprogramme ebele petite wana ifana bendaka mwana wana osina opema te so nazwi ete naobengaka oyamba su bapele te ozo evita ngai ya eza parce que naza okipe ende ozomona ngai naobima oyobima tela eza lokolo baye ngai na baye yo na baye oza na raison oui yango eza vraiment meilleur mot na baye yo nde omona ngai naobima obima tobimaka sansambe te zela te tite titus tit tati olobaki olingaka nga te ngai alobaki nalingako oyo olobaki olingaka nga makasi apart nga ozala so na fille mosusu te pardon alobaki yo na niveau nini alaki wapi bozalaki na point nini alobaki yango nde nini point nini reste à découvrir yo oza na place bo moto aoluka zwa eloko mo azwa faveur mo boye ata oyebi te loba yango na filme mo boye Frank Cartous anga bina mabina na fille mo boye fi yanga lobi ozela yanu koza presse to ozela yanu eso linganga lobi keso buzo bani nango na linga ko déjà makasi oyebi na point na moto alobaka balinga ko tela ozo remarquer abbé Jacques so tel que abbé Jacques il faut yeba ke oza vraiment musala nzambe otuna nga lisusu nazala posa moko zali kozika na motema na nga napesa vi na nga na yesu vraimen nasele ya solosolo namipesa mobimba oza na voix kitoko oyembaka bien na chorale okobrie kasi chima mwana mobali alingi otika tranquille te chima lisusu nalinga yango te nalinga yango ezaka makambo chima chima ningini ka chima olingaka oderange yo te zelanga toza baninga te zelanga kasi désolé kasi aoyesa makama chima na lapesa vina ngeba yesu oyesaka chima na nabo kemi nyaso fio ele tuna sheria Titus azokengi dilaka wala so penda nanga ozela tala suke bele so ezaki ata ya ye moko original sava encore ya odefa na olenga nanga te Jésus Sœur Jésus ne soki Jésus yonde ntiko mosantu ne ozokendanga na baforme nyonso ya kimosantu leti yonde ata mosayembelaki nzembo mosantu ale nzoka nde na nsima mposa na yo okele kobotama mibali ya bato buzoba bololose de quoi est-ce que tu parles na okomprendre te nayebi eloko moko ke kimoninga na bato ya mokili ezali kienemi na nzambe
Tela, yo ko sa to zalo ko nyoka ya zana kata matiti. Tela, ngai na boy. Neka ko benu batoyi. Za musika jona ngai. Eloko yebika ko bota mibala bato. Soki Yesu ko boma ye. Ko bobaka ene kulus ko nyoko la ye. Combien plus forte raison ngai mosali na ye. Elonga. Na mona ka mubane nga pembe na yo. Na wazwa yo. Ndeni ba olanda mwana ote. Mwana zanu naturel za pembe na ya bien ya sans chocolilose sans nini wala naturel. Azana ya bien miss na naturel mais yo kuna miss ba style suko chezi bichacha ni elora bien zate. Ba ninga na ngai. Na linto pesa fina biso na Yesu to bonga mutema ya solo. Bolingi te bon sepele sa Yesu ba impressionner abe, oui to linto impressionner. Kuna ba geste d'amour. Na sima kuna batu musu bazolia na bango soki ba bébé obi koza kito makasi. Na le lieu fort penza. Yo. Udoka. Bobi na bo sikoyo. Na lo te liboso na zo dirige bino, bino bo pesa makambo bolingo kuna ki Romeo Juliette. Ndeli boko banda makambo boy na ajo vraiment boko banda makambo ki mwasa mubali na ajo. Iza mabe makasi. Tela yoyo. Tela komi finga tawa. E komi yango. Tela petit monsieur. Au cas comme on a sorti dirigeante, ça il mène à chorale, tela petit monsieur. Zota na yo. Ça petit monsieur leka nako. O makama ki mwasa mbali to banya onde ni na ajo. De na ajo nde na za mwasi te to na za mbali te. Serna yo désolé. Oizo ndeno tiki sata kosa yo. O wanda usala kindumba na kata église na Nzambe vraiment impudicité. Ko s'excuser par la ngai te. Senga pardon pa Yesu ngai te. Na lingo sa jeune prière pona koluka mawana Nzambe. Jeune prière lisusu. Oh. Comment nga loko muke la jeune prière contre ça mutu pam. Et ça passe. Batu balinga so koma jeune prière te. Yes a killé la biso déjà. Yes a c'est déjà jeune prière. Et ça passe. 40 jours et 40 nuits yana. Yo sakili la biso deja. Suka wana. Yo, Mosantune. Lelo na bwili yo. No soni nango udoka. O tu nangai. Tatu msuzu. Abani bang. Yo bwila. Mutani okima mawo yake nego batama. Eko suka boni dans ce film. Yekuna dirigeant ya chorale ba comme so okana so yako dirige makamna na ndele makama bolingo na biso tali yote. Mama, ni lango, na landa. Mama. Mama. Telo na eko te na chorale la répétition à biso. Batu msuba waniko déranger. Na bendi ba matoi. Ba kei na kanda. E na nzela siko ba kalenga yi. Ba ta kenga yi kasi na kimi. Oyebi bango. Oyebi parana na bango ndana bango. Te mama na ofunda bango pa abe. Ko bosa to sala ngombango, ofunda bango. Bilo na kuna ndakwa. Papa zongi déjà. Tena nute. Kina nkolia. La fille de Sion, mwana ya Sion, daughter of Zion, daughter of Zion, la fille de Sion, mwana ya Sion, Sion ngomba na Nzambe. Okukufa ya yena okukufa. Kisu nazo cheza pona yo. Na milimo nyosi ya arusi ekosala musala nango. Azali ko tiaba kisi ndenge ba pesa ki epa ya arusi ke asopa bipai wapi ya ena yako nyata. Po nini ye a récupérer parcelle. Bilo mzima tu abomela watu wana mokile za passe.
Donc ça le quoi mutumoka c'est limité le quoi la vie na c'est impossible ya somba parcelle impossible ya ça le comment la vendre normal il faut qu'azo aboto la oya bato na nzela ya kiss oko kufa so raté ngo awa oko zongo awa so raté ngo awa oko zongo awa wana iko za la sort na yo ti okufa ndako en fait mukolo ya lelo to elobe ko lekate alors ça là aye ben kata so biloba loba na vie réelle komba mwana mbalo dali prince eke abanda film pe moi kala mais abandi ko mata moi mingi mikolo yo depuis film ya kitala tala avec Chikaike avec Salomon Akiesi eh mbote ndeo na eko tala yo ya mbote pesa ekiti oh akose aye epa ya na ye ko s'excuser par yo ndenge na megaki ko botola mabele na yo parcelle na yo elaki monsieur wanfo mutu ayebisaki mabele na ezaka ya ngai nsima yango nde na ye okomprendre ke eza ya ngai te eza ya yo limisaka nde na débordaki vraimen nde na ye kolukala bundisa yo nalingi tobongisa tozonga so lolenge tozalaki lokola une grande famille s'il vous plaît balobaka ete libota moko ekoki kopanzana te akose eleki na ngai yo oza ndeko na ngai kaka moko problème eza te de la part ya ngai moko mwasi nanga mpe famille nanga mobimba tolimbisi yo merci zala na yo à l'aise tolimbisi yo ndeko na ngai aya na ngai mwanem vraiment natiki bino bosepela na mwasi na yo peut-être mwa masola bambuta atalaka nde ezalaka nakendanga na benda na ngai te eza eloko ezalaka te tolayela biso mpe tokota eza pasi aye kobongisa mais est ce que kobongisa wana eza malonga eza nde semblant keba ntango mutu bobebanaki azongi kaka dans le vide bonete aye kobongisa ekozala ye na ndenga solo ekoza pa ye na ndenga solo sala keba na boyeli malamu na bino nyonso na temple ya molili awa nabengi bino mpo oyebisa bino ke père suprême alingi bino nyonso bokende na mokili mpe boganye baame boinisie bana mibali bafille mibali bapapa mibimba na kati ya alliance oyo mpo tozalaka na makila ebele ekomela mwana ngai bino bokozwa bamasanga bokobana kopesa bato soki bameli biloko wana to balie eloko moto kopesa yo bango bakoma mbala moko initie bokende na bakorale na baeglise na baekodime partout bokende kobebisa bato soki oganye 100 ame 100 personnes mwana ngai yo okodondwa okomela mpe kolia avec le père suprême ye moko bokende na mokili boganye baame ebele mpona satan na diabolose bokende kobina mabina esantu na mibale bazomona na serie na musika bokende bokwesa bango mibale bazomona na lokola serie la charisme wana bokwesa bango bolakisa bango la danse edende merci beaucoup mama ya milimo eza pasi bana kopesa bango mission na monde ya ténèbres car lolenge yesu apesa biso mission que aller partout dans le monde faites de toutes les nations mes disciples talaka tazotia bakisi na ye toutes les nations mes disciples mais est-ce que combien bazosalela yango combien bato teyaka par jour ata ne puisque oyebisa ata mutu moko kaka yesu alingaka yo ata oteyaka na ote okenda oyebisa bato de père koya oloba bilobaloba mpo oyebi no bible te bafo mpe otangaka no bible te mais koloba ne puisque ata na mutu moko yesu alingaka yo bongola motema eza parmi bamisio apesaki biso yesu alobaki tolinga na biso batongo tiere ona abimi te nini yango kaka boye aya oniata kisa yango akufa mbala moko te
Na ba ke binyaso. Koto akosa zo la yaina ya bima ni atakisi pa kufa. Tala koto mwana na vie réelle comme on a Regina Daniels, mais na film comme on a Emilia. Bonjour papa Lek. Papa Lek, c'est là nous papa bima on atakisi zo pesa ba bonjour. Hey. Hey. Papa paye wana Mike. La vie elle comme on a appelé Mike Ogundo. When you finish. So Silicien Emilia, otanga na kati. Oh. Mais abimi pa kotit. Qui sont les lorotés? Oh. Ya un dekeni na yako lia kisu na butu zo ni yango juste. Ah. On vous m'a tenu juste. Donc on regrette pas qui se n'a simbité. Koto mwana zo brosser na e. Asoka pe mo elongi ka ndenge zaka. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous du mal, ne nous conduis pas dans la tentation. Amen. Comment ça s'appelle notre Père, pardon. Vraiment, bonjour papa, bonjour maman. Oui, n'a aucune zala tongo, on sait là quelque chose. Ndeno yo kan zala tongo te. Pendant que batbala qui na butu yo lala qui bien te. Lala qui bien te ça que la kolokato linango. Yemo ayebi. Mais batum supe bazo koma na bamomba moko. Den balala qui bien te na butu. Sto mi ba mikolo. Malgré ba mi kepe ba za société pour ba mi kepe comment décoder ba code nyoso ba devrait nyoso ya nyoso. On va créer ta code monsieur ya sika. Mais combien de temps est ça là? Na ba ke binyaso. Nganga ko to sala ba incatation na Venise Poiti. La métisse Venise Poiti, ba film Kitoko yango, c'est pour ça tous les amis à Gluve. Nerline Onyen à Paris également. Glody Mbatumbongo à Paris également. Alusi. You put my line in your but there's still a pick at it. How to see? A simite, a kufite, Nini Sami. Mike qui peut quelque part zongi. Yen a ngai Mike qui quelque part zongi pe. A quel wapi? Est-ce que ça la compagnie ça là? Abi Mike qui la zongi pe. Na tongo. Na check kiss just nigga website ngai. Na butu déjà. Non, c'est les yen bima. Anya ta kiss. Ada imba mako. Nata boy. Enter the land. Nothing happened to her. Mwana ya mwasi wana mkiona Emilia wana ndokini wana bimik. Anyati yango. Elo ve saliete. Apesa ngo tu bonjour. Ataye moko va tout nanu. Est-ce bonjour ni nango ya bonjour na mukola lelo. Ni neza bona mukolo ya pesa ba bonjour. Akose. C'est incroyable. Hallucine koko sauter. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comme ça la matière. Et ça la mi c'est incroyable. Oh. À cause c'est que tu as dit que il faut essayer à qui c'est muneno ndeko sunganga yi. Et la qui c'est muketo ya munene ka yo mto osala nga yango. Sunga vraiment. Nganga banisu balang na ye. Abanisu balang na ye. To bien on ga balang ata ba incatation po na yango na balang msuwe koma beta na ba église na batu msusu. Ezo sona ga ndeye moko. To bien on ga balang. Moi la maman la kei répétition. OK, ça la kei ba moi na nga ya. OK, merci. Zonga avant. Maman tikalaki. Maman la biso na virel comme on a princesse Njideka okeke. Moi si à prince Gozier okeke les musiciens fameux, musiciens chrétiens nigériens, yemoko pe musicienne, chanteuse chrétienne. Ça souvent produit pas mbal na ye.
Papa Leki. Ok, Bango. You look. Aujourd'hui, m'a un peu énervé. Net Moutongo, c'est le comment m'a bien. Ni Yango. Yabé. Emily Kabroga, Emebu. Emily, ce qui est mort, ce qui est mort. Talak. I am not your mate. Non, 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 If you're into anything witchcrafty or wizardry, ce qu'on a le comment Kindoki, ce qui Kindoki, n'est ce qui n'y Nango Tala. Tika tranquille. look at this idiot too. Tandoki n'y est Zobanyo. Eh. Papa Leki, non, 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 bon, Papa Leki, ok, nama donc. Oh, maman qui vous a besoin de se lever longue. Na mande ku forme mande fongo tike ngo lokoba ba belge kala wana ba kolon wana lati mo kilo ti bo ta mande atika moustache likolowa. Mwana bébé singa su kisi yo ba pesinga o. Ah. Ah bébé singa su kisi nanga o vraiment. La ndabo te binyoson. Et Kosuka Boni dans ce film. Eh bien, telle était notre histoire. Telle était notre histoire. Fuminabiso Suki Awana, première partie. Deuxième partie, déjà disponible dans la Gatslav International Venture Give en sigle. Moutounion, ça qu'on se retrouve. Aux hommes, na RD Congo, na Angola, na Congo, Brazzaville, on a des films à Kitoko, Nzama Pambola Bino. Partout, vos amis, vos CP parce que Glyph, sur sa photo. Alors, travailler, dire pour la Koluka, ma nouveauté, qu'on s'appelle le service, on a ma film à Kitoko, Lengi. Merci beaucoup. Retrouvez Bisso na Facebook, on tape Mr. Bell pour la page Nabisso officielle. Au aimé Ango, pour on a besoin toutes les informations sur Bastar Nigérian, également, bah, produit Nabisso à Glyph. Koko, Nabisso pena Obed Bloom, moi, sur Facebook. Bien que compte tenu déjà qu'on suivre Ango, parce qu'il n'y a plus moyen qu'on continue de demande d'amis. Merci beaucoup. Également, visitez notre page sur Facebook, Hollywood International. Sur Linga Rosa, la film professionnelle de Nalobaki Liboso. Ou comme Rosa, la film local bandé au Nabus et Nigérien. Tokutana, portez-vous bien. Bye.